Nzambe oyo baza kote ya biso tango nyonso oyebite nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye. Yokomonanga tango nyonso naza kokoma eklezia oyebite nini oyo Nzambe asalelaka mpo nakendaka eklezia ye. Moto kutu oya mokili soki apesi eloko yosengi merci ebongo yekolo ya pema topesi ye nini. Arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Motokutu oya mokili soki apesi eloko yosengi merci ebongo yekolo ya pema topesi ye nini.
salelaka mpona salelaka ye ngayo nazali reconnaissante ye makambo salelanga miyele papa yo nauti na libulu ya masumwa bibisika yo esika nazalaki ya liwa ya bibisika yo mikolo na ngai ya kovivre komekinde ya kotaka pongi na ngai na butu kaka batoto mabe nanya kopesa maloboko moto na oyaye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki ngai moko nasibaki moto na kolela ye baselekelaki ngai yo na mboyo we angayo momaliti na ngai nalingaka ye nanapanga ina vina ngai yo nakosalela ye abete ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti iwanaka marade ya motema na ngai yoyoyoyo zambo ye motola ngongana ye abete ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti iwanaka marade na ngai ye Yana thermomètre ya température na ngai ye Yana mai na ngai ya kopele kitisaka nga motema Yana bile na ngai ya kolia ye Na tangwa zala ye Yana mato na ngai yo Na tangwa malide Yana makasi na ngai ye Tangwa na le maka ye Samoy Ale ba Ale kila Ale ba Natangwa bula, yona kisti na kaya komela. Natangwa malati, yona tirisa pasti na kaya papo yo. Yona longola zani na kaya zapo yo. Opema, anakimia
Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayenda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route.
L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être renouvelé totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises des GDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.